Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon ani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ngeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Fidèle internet, Mambo Télévision Bisika Bozwami, bonjour, bonsoir, ça dépend RO Nimbo CP, la colonne Bongo émission Boyo. En tout cas, vraiment, tu peux nous Mambo Télévision Bateau, vous êtes fidèle, il y a Ciel Vert TV. Au beau service ba reproche au beau soutenir bisu ba nima air nuance to pesi no ba mbote au beau lingara Ciel Vert TV kaka ndenge ezaleli na pesi no ba mbote belelo na émission moko makasi pe te benga on émission moko ya mozindo de émission to kota ka vraiment na profondeur pour na koyeba nini oyo ezoleka nini oyo ezalité ya ona nzena na émission mozindo na yambi mosali moko nzambe munene. On a prêté pour nous calamité. Avant on a prêté invité dans la dans un grand terre au ça merci et pas mon tour à ma caméra. Je suis Luanda Brown. Merci pas l'homme valable c'est dit que Makela les grands monteurs. Après si merci n'ingé pas à Chris Makela, merci pas Audrey Makela. Oh bah c'est vraiment la Silver TV des équipements costaud. Autre travail avec la Ciel Vert TV. Merci pour l'indraption Liban, la piste qui va mettre en mot belé. On a tangi comme on a goûté à commenter ma mot et notre toté marabino makasi. Moi je nous ai invité dans Gaï on a invité le pasteur Gilles Wangata. Bonjour. Bonjour maman Bénédicte. On y parle le pasteur Gilles Wangata. Oyo. Aza vraiment monene pour nous rester pour être bon na monene ngo ezala ndenge nini eza ba pasteur ono ba se suyete donc bangonde biso to yambara na Ciel Vert TV papa Gilles Wangata na moni toye vraiment epano merci na nous pour na porte pesi biso to kota vraiment na ndako na en tout cas merci beaucoup pour na yango to boni toza awa na église na habité au continuer pour se présenter à toza wapi. Bon, awa toza vraiment na siège et à église Vallée de Bereka. Donc tokoloba ke mutu oyo aza vraiment kotalisa elongi ya Vallée de Bereka eza mosali na nzambe pasteur Makela Vincent Meshak. Biso toza ba collaborateur na ye aza na commune ya Lingwala na Maluku numéro 86 esika zokamba musa na Nzambe. Biso toza awa na Lingwala na avenue Kitega numéro 124 toza non loin ya Willery. Merci beaucoup wana ezane Moussel Nzambe pasteur Gilles Wangata alobi mais papa apparemment c'est comme si yone mutoza awa yo mutozo. Oui, ngai munazo kamba awa na Lingwala. Vraiment félicitations papa pour na komona vraiment deuxième Vallée de Bereka yango yo. Papa, le monde pour kamba facile, tellement ba difficulté nous autres na kokamba bato. Est-ce que c'est facile que ça va beauté belé ou va comportement na comment vraiment les ça s'est passé? Non, musala nzambe maman Bénédicte c'est toujours facile té. C'est difficile mais to benga na pona yango donc ba ezana ba conséquences na ba avantage na ba mikakata na moto za obligé à on dit ba ndenge moi c'est andimaka libala. C'est ça. Papa, en tout cas, vraiment, assez clair dans la réponse. Papa, nous avons une question encore. Est-ce que vous pouvez expliquer téléspectateurs à Ciel Vert TV comment au Kola, est-ce que vous avez vraiment qui vous avez un Nzambe, tout, vous avez un peu timide. Bon, je pense que le Kola, moi, Nanyoso, n'a pas Nzambe. Bon, moi, mon boulot est Zalaki. Malgré le lingue n'a mususu ya koko les salariés que nazaki moi timide mais des fois ça qui peut comme moi encore la moi hypocrisie. Ah mais en réalité c'était ça. Ti ndenge ko la ko kutana nanga.
kola kutenaki no ndenge nini papa wangata moko fungola mona mokie bato batala po ata je na émission plus na CLVR TV mais eleki mikolo ebele yango moto zongi na seke boyebi déjà ye beaucoup fungola mokie na bato oyo baabone na biso ya sika CLVR ba découvrir comment oyebaka nzambe ezalaka ndenge nini. Bon, je pense que koyeba nzambe ezalaki mpenza mwa processus ya molai parce que ntango tozotanga na Cap Fungula c'était ezalaki na première secondaire deuxième ezalaki na moninga moko wana aza mpe sikoyo na France Jacques napesi ye mbote apasa azalaki moto ya liboso oyo abengaka ngai na groupe de prière en tout cas ntango nakomi kuna namonaki ezalaki makambo moko vraiment intéressant mais ntango tomeki tomikotisa na kati bon tokutanaki mpe na groupe mosusu mpe ya baami bango bayebaki nzambe malamu te bon mpona bango bakanisaki kende toye na église fai tokabola basere oui donc nde bato mosusu mpe ti lelo basalaka donc akeye na église alandaka ne sere ya krist bon ngai najujaki yango ke soki nalingi nasala makambo wana nakosala yango na libanda ya église mais naya na église tout seulement mpona kolanda basere nasepelaki nango tina moninga nanga Jacques ye mpe memement azalaki na likanisi wana alors ekeyaki mpe mwa tiraillement na esalaki ke paster mpe ayaki kozwa baproblème mpe mosala nzambe ekufaki alors un jour nazoleka na port Kasavubu nakuti mosali na nzambe paster Vincent Makela azoteya na port Kasavubu en tout cas ngai naza kotanga na Institut 4 janvier où ils ont pembeni à l'armée de Sali. Alors, on a bêti tout loin na kuti azote. En tout cas, le lengi na zaï boté là, en tout cas intéressant à ma casse. Puis na CP là kinango. En tout cas, depuis 91 ans, si le oyo, donc na zana na kangami naï, si pe na buma mosai na zam na maboko naï. Vraiment, pasteur, on peut expliquer biso depuis 91 ans. Aux Alakina, nous coutons boti to balité, mais le nous a peur de papa ya ban et belé, on a déjà marié, et pas ya maman biomba, là, tout est ma mingi, et puis c'est un mot de Sikazali, vraiment papa, comment on a fidélité, on a banane, on a tête, mais quand on partage pas tout, expérience, non, on est au fond de banane, on a tête, tout le monde a dit, c'est manika, le bassin, il n'est pas parlé, yo, expliquez tout ça, les moments combien de bananes on a tête. Si nous faisons des tranquille, tranquille, des années déjà, fidélité ou et c'est là qu'il y a une patience ou les années. Bon, je pense que nous devons aux salles. Je pense que notre humain, Jésus-Christ est boyé. Jésus-Christ a besoin a tiré bon, dès que papa botara moana, maman botara moana, donc ils ont vraiment la volonté à moi. Ils ont peine de moi bon Zambie. Alors, tant que fan peut mener à papa, on va apprendre, tout peut mener à maman, on va apprendre. Et comme on a tant de moments boyé, au moins maintenant moi, na moni qui a collé, avec le comme responsable, pour ça la foyer là. Alors, na bénédiction aussi à ma parents, au moins la macacité. C'est on a na sikoyo, maman na ina zwandaku, na ina bala, na ina sala boy. Alors on peut se faire bénédiction au salini, au bimina. Alors, nazaki vraiment na posate ya ko faire briller l'étape d'angai. De tous au monde à l'élo oyo, mutuye moko a s'autoproclamer non, nga naza bishop, nga naza prophète, naza apôtre. Nani yango ordonayo, nani abota yo donc mutu nyonso to babota naye. Yo komi Melchisedek obimika na ndenge na yo, c'est pour cela bata modèle wana bazotia mobulu mingi na musala nzambe. Vraiment. Donc na sur dit cordon pasteur Wangata. Vraiment na baza paka donc tu retali de amboula ya sali na vie chrétienne tout le monde toujours qu'on se tenir bon azawana ils ont facilité par rapport à bazo malobi donc bino ba fidèle à servir tout le monde qui ma oyo azavuma paka calculer quand amboula ya bandeli si lelo eza vraiment facilité pour na papa Wangata papa na ki ko na question moko est-ce que qu'on dit babino on dit ma ki akala na lelo na misère de la réalité désolé que là est-ce que zo les kaka bien pour le pasteur ba ko charlatan ba pasteur ba ko beto ko ya ko luka ba donc ba bilo mo ya buzo ba mais papa moi de ce que nous besoin c'est la kaka bongo bino besoin ba paka donc la télé ka mbulo ça nous a vraiment paka mais comment expliquer bino besoin contre ba poto na té pour la pas ninga suma bazo ça
Il y a un ça qui est mutu fait ba mamozo sana. Moi ni ndenge tozo sambela. Tozo sambela ka pona ba biloko oyo eza périssable. Vraiment. C'est la venir mutuka ce qui mais ça nécessaire pour na sunga biso tant aux en la vie. Mais so commission ngo priorité oyo musala. Ozomona. Batu mingi lelo ba sambela nzambe na ba posa ya mabe. Oui. Ozomona. Donc mutu ayeka ka pona biti moko boesongolo o pesa na ngo périssable. Ce que zate bolingo na Yesu zate kondima Yesu zate donc yango ozomona zo ba tumi na ba dérive wana. Vraiment papa est-ce que pour croire qu'avant un miracle que miracle les a mais na croire na miracle tendenge nini Yesu ye moko vinde za miracle. Yesu aza miracle ndeko na ngai. Ngape eloko oyo sala vraiment que na linga Yesu mingi pona mona yeke aza différent na bikeko. Aza nzambe moko vraiment aza na kati ya musala. Soko memene muta malade abiksi muta malade. Omemi aveugle abiksi aveugle. Omemi paralytique abiksi paralytique. Moi je suis à bota kata simbi mwana. Ngana linga nzamba modèle wana. Papa miracle nini oyo so mona bandu bongoli motima banani depuis so banani on ti lelo. Miracle nini oyo mona kamu so esala kete na vanda na mata. Ah, en tout cas, maman ben osama passe parce que tout d'abord, mutu oyo nzamba sala ike na bomwa na nzela na ye azana mutu moko onzambe a utiliser makasi. Je pense que bato bala na internet mais bato bazana musika ba ebineni nzamba utiliser la mosali na ye pasteur Vincent. Tout le monde a accompagné même la place muso qui noté en dehors et à communauté na biso. Na mona bakoka batambola baveugle bamona basoka bota raté babota bata malade kutu kolobate. Donc ça na mona mutu ba poisonné mais Yesu habite ici. Hein? Mais pour na batu mingi ba bika biso mutu azana poison. Donc il faut ba pratiquement pour la médecine pour na maintenant na mona prière et biksi mutu ba poisonné. Je pense que yomo pe aux anakata lingomo ko ba papa Dieu donné. Oui. Pour que écoute musika toi les miracle ya karaté. Mais depuis ba année on a ba nonankel que c'était encore terrible. Et mutu ba libali ya yebo mosanza batali habitala yo. Ba libali bo na butala ba bile bozo mona boeto so ça. Tout ça na mona ya ngope mutu ba bonne pona ya biki. Bando ki ba sili ki ba na pasteur. Vraiment. Donc ils ont ba miracle vraiment au salama. Si le personne en vie quoi. Aza vraiment vie, aza na bien, et c'est la papa on a été bon dans ministère na yo. Et que bima on sait la moi na Lyon. Au bimé pas à Lyon. Alors le ministère no miracle paix et ça la rapport balobi que comment donc papa sur la boti bana msubi ozoke makabo msubi bazwa ngote na roza makoto c'est maintenant on nous a mon aboto c'est miracle ni au les jours mona na ministère biteka ngapa soko na domaine boye nzambe asalaka. Bon, nasi mama wele dit c'est moi na boye bisayo. Ngata on a kangata na musali na nzambe na yaki po na fitilité te. Oui. Na yaki te po pesa na mo. Na yaki te po pesa na soki loko ni mais eloko nga na enviaki mingi pa na ye. Charisme aux anikati. Vous comprenez? Donc et pas qu'on a mo za ikati na ye. Donc na kanga maki na ye penza po nga na zwa mo. Pe na zwa ga. Maman neti. Première donc ba miracle c'est ma vie na vie na ngai parce que tant que to bon mami to za ki batu mongo toujours qui ne ko évangéliser na kenda na putain mo na kauka na putain mama epidémie beta bana na kati ya salle pleine batu babiti libanda ya salle wana parce que pas vieux zali bina munene mingi alors na komi wana na bali côté ya bango na espérons que ceux qui bondimi Yesu aza capable ya kobikisa bana bino nyonso na mokolo moko. Nazo bisayo ke bana babika bango nyonso mukolo moko. Ser na biso moko azaki na kati wana asa tika biso kimia na molimo na ye mama wa frère Jupe. Ye azaki pe na mwana moko ya mwana na ye wana. Alors komona miracle yana bato nyonso basangani batini malobe pa na ye babipesela biso monte wana mbote mingi mpona oyo nzambe na ye ndenge alobaki ndenge nzambe na ye asali bana na biso nyonso babiki na mokolo moko ezaki eloko nanu ya liboso. En dehors de ça, il y avait aussi, parce que nous avons orienté biso. Oui. Alors ça veut dire que l'hôpital est tel, n'ambé tout numéro tel, vous toisana pour mon un tel, bobo de la nzambe pour naie à Kobika. Pe nzamba d'ailleurs pour ça vraiment il y a mingi. Si on a dans la coloca, ah, liste des amoulai maman bene. Pour hier, je azara mutumora maman mine.
vraiment Yesu aza moto makambo minene mpo moko aza le père de miracle. Papa mais mosala na bino lelo oki koyebisa biso estce mosala ya nzambe lelo eza mpe bien moto ya kokuta to komi terrain moko glissant. Bon mama bene mosala ya nzambe eza nango mabe te mais mutu oyo azolinga bakosala nzambe ere mosusu mpe eza nini bato mingi oyo bazokota na makambo ya nzambe lelo baza prepare te ozomona ayebi eloko azosala te na ntango wana ntango oyebi eloko ozosala te okobebisa ozomona mais soki oyebi makambo ozosala oyebi motu ozosalela kozala na somo na ye okobanga ye tozomona lelo bato mosusu azosalela nzambe po azwaka na ye basi fasile po akosala basi atambolaka na basi motu mosusu azosala po azwa mbongo ozomona mosusu bafiance na bamboka nyonso na Europe surtout bino bata internet vraiment wana tozomona mo makasi tout ça po azwaka mbongo epa bato wana esi moto abongo ayebi nzambe akosalela nzambe malamu mama bene yebana nzambe okosala soki oyebi okosala malamu mais soki oyebi ye te ozokokota nzambe. Vraiment merci beaucoup papa vraiment tu as répondre tellement kitoko papa vraiment tu as vraiment église aux Kamba yango loko c'est sur église et ça va difficulté nini oui c'est que non faut pas la faut pas soutenir œuvre oyo pour tout le monde peut soutenir pas binga libanda tout ce sur le romoroté mais œuvre yango ya nzambe basala nzambe ya solo baza o vraiment bazali na je tala ka bandi musala banda non ante kino lelo ata toujours ko se tenir bon donc vraiment vrai serviteur de dialogue bana été ko le ka ko garantie mais avant d'aki même nzamba za katina ye papa vraiment to komona le musala est-ce que ma difficulté peut être musala je sais que non ma boko il faut tsama bon maman bene soki na biki difficulté za te wana na kosi ndenge to mona toujours que musala nzambe lokola nanu tosombi mpe bisika te toza na bisika ya kofutela otala loyer mpo kofuta esika ya nzambe esika mosala ya nzambe ezali ota badifficulté par exemple neti ya bainstrument ozomona tout ça ça nous coûte bainstrument mosusu tozosalela awa eza mpenza na capacité te ya koza na sonorisation ya bato ebele monaka mwa mixer mwa mope emonani anatanda botiekaka nano mais faut qu'il vraiment que eza na bana na nzambe oyo balingaka nzambe balingaka mosala na nzambe parce que nayebi ke un jour mama bene malgré nyonso tosala mokili tokufa un jour ntango tokufaka oyebi makambo nini elekanaka bato nde batikalaka na biloba mokili mais makambo ozosalela nzambe en tout cas yango bilobi na biso na mokanda ya apocalypse ete bolamu tosalelaka nzambe elandaka biso nsima ya liwa alors toza vraiment na badifficulté awa surtout mingi nano eza mpenza biloko ya mosala neti bainstrument toza nango vraiment mingi besoin soki mpe babiloko neti bagroupe tala neti sikokuru ezali ozomona eza badifficulté makasi surtout aussi mwa biloko ya nzenze wana mwa guidare mwa boye esalaka mosala ya nzambe mpenza ezala kosalema na ndenge ya malamu cameraman ntango tozosolola ramasele biso banini ya oramase déjà église oyo bato bamona ndenge nini tobakomona kati ya église ya papa wangata est ce que banda mpe bandi mosala oyo ya nzambe ndenge oza boye eza na difficulté mo mpe komona peut-être po tomona kosala nzambe eza facilité eza na difficulté mo komona na niveau ya famille po kokamba bato ebele ozokamba moto mosusu aza na problème na ye kuna foyer na ezala kaka bien est ce que bozotenir kaka po kozala toujours na nini wana to ndenge nini pete mwa bitumba mpe ezoya misala na misala nzambe bon mama bene nzambe aza motu moko soki azosala makambo na ye aplanifiaka namoni basali mosusu ya nzambe so bamemeli ye ndoki abino nabondela mpo na ndoki te ya bakotungisa foyer na oyebisa yo okende nzambe abengao te mpo na mosala na ye soki nzambe abengi yo mpona mosala na ye nzambe akoprotege yo akoprotege bafami biso tozwaka babitumba makambo ebele parce que biso toza mpenza na terrain ya affrontement biso toaffrontaka diable ozomona alors bitumba eza na yango me nzambe ntango nyonso abisaka biso molongi mpe mokolo moko te na kobanga yango mpe na kotika yango te kino mokolo na ozonga na se ya mabele donc naza na ntina kobanga satana te mabe oyo asakufela ngai asalonga mokili asalonga bandoki asalonga bamagicien alonga nyonso alongolanga mpe somo na bango nabangaka bango te
vraiment quand découvert na ce que bolandi vraiment émission on a boké nyonso ndenge mosel nous opesa ba réponse na ye eza vraiment clair mais mosel na nzambe tout monde vraiment ce que travailler dans le monde wana te ce que dans le monde internet okomona comment baninga na bino baza ko se comporter okomona comment baza ko se comporter est-ce que ça on peut permettre mosel pas ko le canal internet ko lo bêtise quoi ça n'est pas buzoba est-ce que ça pas comme c'est ce qui me c'est mon son et ça on peut permettre bon bible zo bisabiso que tozana tango apostasie maman tango oyo bato basi baabandonne kondima ya solo bamona kiboyenge ebele comme kilo vaut bien déposer yango asa makambo oyo ya nini mais nature ya moto echangeaka te soki omoni moto azalaki malamu akomi mabe azalaki motu mabe peut-être azali kobombana alors nzambe apermettre ke nature na ye esala nini ebima na biso bato amonana mpe bato bacomprendre ke oyo eza nzete nini ezobota mbuma nini alors bana nzambe baluka basali ya nzambe ya malamu bazali oyo bazala na susi ya biloko ya mokili te bazalaka na susi bakumisa bango te mais bango napesa koluka lokumu na bango bazokumisa mingi nzambe nyonso eza permis bolimbisi mais nyonso eza utile te alors mosali na nzambe alukaka oyo eza utile oyo ekokumisa nzambe na ye vraiment oyo ekokumisa nzambe na ye nde mosali na nzambe alobi là nous avons fait un beau débat à Moussel Nanzambe, le pasteur Vincent Makela, l'homme mystérieux, l'homme paranormal, la PCM, tout a baissé sur opportunité, où il y a causé la bino, ils ont vraiment facilité, la PCM, m'a fait des bérets camboté, la PCM, mbote pas à maman Mila Mukambi, la belle femme, côté ma coco ping-pong, la PCM mbote, la PCM mbote pas mon bébé chéri précieuse, que j'aime beaucoup, la PCM mbote, ben la banane nyonso, oh, l'église va être bien la manion sur bambote na bino ba maman ba papa to linga bino vraiment makasi à tout comme OK na souka émission pour to chiter mais pour to chiter papa on dit que le mois minutes même 5 minutes ceux qui osent la verser ou on peut ça va tout qui peut ça va tout moi conseil na yo ndenge ni ba ko tambola lelo na moi ya lelo mokile komi ya ko ba tango ko ma be makasi bola na ba vrai serviteur de Dieu na pesi mo sale moi 5 minutes pour na bino boyo kaina. Je pense que nous avons partagé si ils ont dans Actes des Apôtres chapitre 3 dans verset nango ya liboso babi na biso que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entrent dans les temples. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, dit: regardez-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et se mit à marcher en entrant avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen. Je pense que lecture on a tout comme ça là, Isaiah Mokakata limoko, bazai komemaye, bazo placer na porte ya temple ya Jérusalem. Alors batuana ekoma shida pona ba. Alors mukilo ndeko na life ozamayele. Ezala batu mususu bakokumisa po bazomona ke bazoprofiter simana. Bazopesa yo ba éloge banini mabanga boena boza parce que va se retrouver. Mais un jour ce que indeli yo mona batu wana te. Mais to moni mutu oyo un jour amesana iko senga. Mais basali mi bali anza bazaki kolekana asengi pe bango. Mais azwa na eba mbongo, azwa ba cadeau, mais sunga vraiment te. Mais batu oyo ba bise ke tozana orte, tozana argent ya opesa yo, mais o tozana yango au nom de Jésus-Christ telema. Cela veut dire muto amemeli Jésus na vie, amemeli richesse koleka biloko nyonso. Jésus-Christ c'est lui le trésor de Dieu. Yende bomengwa nzambe, kati na Yesu il y a tout.
Dans nzela ya Yesu nde biloko nyonso esalemaki selon Jean chapitre 1 verset 1. Alors eza eloko moko esalemaki en dehors ya Jésus te. Bandeko na ngai bino bato kozana ba problème, ba maladi, makambo songolo to pakala nazo ebisa bino ke bondimela Yesu pe botia kondime pa na Yesu boko bika na makambo na bino boko zwa biyano na ba problème na bino. Alors ndeko paralytique loin kondana katika la rali banda tamu. Mais Yesu aye kolongola mobeko te ko condamner ye. Ndeko o akomaki pe permis ya kokota wapi na temple. Akomi pe na accès na bisika bato mususu baza bloqué. Amatakate akendeke liboso te pona nini parce que loi ils ont condamné tant monsieur bandoki ya famille ya ba camarade ya ba mitema mabe mais Yesu akoko isanyoso tu wana bien aimé nazo bisayo ke ndimela Yesu même problème eza na kati ya foyer na yo eza la bana eza na musala eza na mariage na ona libala na yo kotisa Yesu na vie na yo komona ka kubombola nyonso ko eza tout autour na yo nyonso ko changer Yesu azanzambe ba changement bien aimé Yesu azanzambe ba solution soko ndimeli bien aimé kati na solo kosambele na tato plutôt te mais ndimele na mutema no mobimba omona nzambe wana ko se manifester pe ko pesa wa biyano na kombo na Yesu. Amen. Vraiment musel na nzambe akei kitoko na soke liloba muke wa lobi moi exhortation muke exhorter biso en tout cas na soke place aux ali nzambe wana fama kota kati na yo ko hésiter te ya kobenga musel na nzambe azal l'homme charismatique on nzambe ba grâce ebele ndau cholo ba po bombi biso to viva bango vraiment ba papa na biso to fait bango vraiment mingi na ba action na bango en tout cas ko hésiter te kobenga ye ba na chef la ligne sociale verticale ko hésiter ko benga te pour na ko sunga musala na nzambe pour ko surtout musala na nzambe telemi ce que sunga nzambe ya pasteur Gilles Wangata aokanisela yo ce que ozu conviction na benga musala en tout cas azala ba kabele ya nzambe omoko omona autant ko téléphone o bengi o vivre vraiment comment nzambe tizaba c'est plus peut-être ba bomba na vana kimia baza fuma kimia mais nzambe tizaba puissamment ngawa na ngani na ABC bino fuma papa ceux qui occupent ce numéro na yo et puis numéro papa to tient peu na cash wana na émission numéro invité pasteur Gilles Wangata. Le numéro que vous appelez ça va mettre orange. Les années 084 30 91 170. Plus 240. Oui. 43 je pense. Plus 243. Au tiers 0 84 au tiers 30 91 170. Voilà, après c'est sous il y a officiel parce qu'il y a on est assez la famille WhatsApp. WhatsApp oui. Les amis 0900 74 85 55. 0 900 74 85 55. Vraiment les numéros invités na ngai musali na nzambe vraiment to komi bongo na suka émission na biso auto mozindo to bongisa kino na journée à lelo en tout cas bo la laisser petit beaucoup toujours s'abonner vous savez s'abonner na Ciel Vert TV vous s'abonner ebele pour commenter mes émissions au benga biso en tout cas to rozala wana pour na ko répondre bino pour na ko ba reproche na bino vraiment to zana problème bo s'abonner puis na page na ngai ma kusana njungu au benga rapé moi minga en tout cas c'est la biso bien apesi mbote pa maman Clémentine na France bazo koma trop pour l'émission ma cousin en tout cas papa maman vous avez vraiment la motema ma mbote belé napesi merci mingi papa tous banda sur banda ya mboka merci pa Siskali motema na madame na Brigitte napesi ma mbote belé papa un mot de la fin pour l'émission de l'eau moi mbote na bana na yo. Oui, premièrement napesi mbote na bande ko na biso nyonso bana molimo baza na mikili ya poto baza mo ebele lokola bandeko Jili baza vraiment mingi c'est vraiment tanga bakombo wa minute kende déjà donc bango nyonso bambote mingi pa na bango napesi aussi mbote mingi na madame na ngai bi omba na bana nyonso to nazokamba na kati na esika oyo parce que na resa qui même que na bande comme ça c'est qui va témoigner ba msupe bazana ba va témoigner mais lokola tango za mingi te
Je pense que même à la prochaine, on les gagne aussi. Surtout, on a l'occasion et on a une émission telle que soit maladie nous en amour ou problème nous en amour, au nom de Jésus-Christ, Nzambe Amimonisa na yo mutu ozondima. Ata maladi amuseli yo nzoto, Nzambe wana bikisa wana kombo na Yesu. Ata problème ango lekeli yo ndenge nini, Nzambe wana peso solution au nom de Jésus. Bisiko zokende Nzambe afungo la porte na yo au nom de Jésus. Ma démarche aux salles, Nzambe appelle sa réussite au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, caméraman n'a pas concours na yo, tous vraiment une ambiance et émission. En plus, tu comme une activité sur le terrain église à pasteur Wangata. Il faut tout le monde a banane à mon mais quand même pour témoigner comment papa Wangata peut se comporter la mission à Nzambe. Est-ce que à côté ici, Babylone nous pas côté à côté cité Nzambe là bon tout ce bon pour na moi, pas moi que oui, ça ma papa ya bana. Caméraman n'a pas concours na yo déjà tu reçois bango na interview. Merci, toujours dans l'ambiance et l'émission. Nous savons que Aïza et pas en salle dans Nzambe église na possibilité na bana oya boti ya molimo. To moni frère na biso frère Blaise mbote na yo. Oui mbote maman. O frère l'église oyo sala ramsala nini? Naja chantre na yembaka. Ko yembaka bien makasi. Na yembaka malade. Vraiment na ngolo Nzambe yembaka bien. Mam papa oyo za mona ya papa Wangata oladaka epona nini? Et l'on est là où on est l'église où l'ensemble de l'église va libérer. Rai eloko itinda ingana ya l'église va libérer. Pour le sika Nzambe azali yebalaka. Na koyemba la biso ndenge totambola kapona mama koyemba toka kape basala Nzambe ndenge bateyaka toka ka basala Nzambe ndenge pe basungaka wezali batu nyonso bayaka na ba problème na bango mais koyana nga na kati église Valeur de Bereka kokutana na mosali Jim Wangata na moni vraiment azabima mosala Nzambe ya solo eloko touché nga premièrement ceux qui atie le boko na muta maladie faut le biko emolala premièrement là ezala ngai moko na mutemboso témoignage ezala ya ngai moko oya na ngai kati na église Valeur de Bereka nazaki na bituma makasi na bonisa même makasi na malade na belaki vraiment makasi naza muta muke na koma isusu muke makasi bandeko libota famille ezaki na mbongo ya memanga na hôpital te baninga misusu tanga bayaki otala ngai batali santé na ngai miso esalaka yango pasi bandeko misusu oyo ya mawa batali lolenge na santé komaki ndeko mosusu asungaki nga na mwa mbongo alobi frère zwa mbongo oyo kende kosalisa examen nakende kosalisa examen bakai ngai bamalaria oyo bakai nga nazalaki na cas ya opération oyo bandai koderange ngai ntango nakendaki na ordonnance bakisi elekaki mpena motuya mpena likolo makasi libote ezalaki na mbongo te epesaki mpena mpasi nafandi 2 jours na ndako 3 jours na ndako ezalaki mokolo ya mabondeli tozalaka nango ya vendredi na kati église awa nalobi nayoka mpe sango ya Nzambe oyo abikisaka abikisa babeli amonisa baveugle asekusa bakufi ngai nazobela makasi famille elobi eza na mbongo te nazokende kota Nzambe nayoka sango na ye abikisa ngai mpe na defaki transport nayaki ntina kati église de Valeur de Bereka mokolo yango ezalaki jour ya délivrance paster ateyi asilisi alobi mutu nyonso oyo azokobela mutu nyonso oyo azoyoka mpasi na nzoto aleka liboso nazobondela mpo na ye e lokola na bandaki kobela me lokola bandaki kotambola napusanaki pembeni e paster asimbaki ngai abondelaki mpo na ngai e kobondela paster azobondela mpo na ngai nazosentir na lokolo yanga na gauche lokola batiaki ngai biloko na kati ya nzoto ezokobima ezokokuya e paster azobondela alobi na kombo na Yesu oyo eza nyonso batie na kati na nzoto ebima nazoka mpe biloko ezobima na kati ya nzoto na ngai e na nsima kosilisa losamba mosala na Nzambe nakendaki nafandaki nayokaki lokola molimo ya Nzambe esimba ye kati na nga e kozonga na nga na kati ya ndako nazongaki nalali na mutu nalali namoni
baminganga lolenge baminganga neti balataka balati babilamba na bango ya minganga bazokotraite nga kai opération bakangai ngai na kati hôpital bazotraite ngai nazoyoka loboko kote na ngai ya gauche bazozongisa nga bamai kote mpe bazokopere ngai te nalamukaki na tokomai na ntongo nango nalamuki na 6e naza kotoka makasi ndeko tolalaka nde na chambre alobi Blaise yo omeli nini ntongo boye makasi bozotoka boye nayebi se te nameli eloko te abite yo ozobela me kotoka oyo ozotoka oyo comme si eza na eloko yo omeli nazomona ata na explike naomona neti akokomprendre te lokola dérangement elekaki nalobaki te naloba kaka nayebi si oyebi nazali kobela me na nsima kolala na ngai namoni baminganga bazotraite ngai mpe na miti oyo naza boye naza su naosantiri naza maladi te amoni nga lokola mutu na nga ezosala te nayebi naza lisusu maladi te naza epondima naza maladi te ezela loko moni nga nazotoka na ntongo natia mai nga mo na dushe nakende osokola nabandaki kokomema mai te ngai moko nalonga kote pompe ezalaka nake nango na dushe mpo bamemela ngai mpo kotambola ekomaki mwana tambola moya osanti motu oyo azobela kaka nga mo natoki mai na nga na dushe nasokoli na change mpe bilamba basali mpe ntina ntongo nameli de kobanda wana vraiment napesaki confiance na nzambe e napesi susu confiance e na mosala nzambe na ye Gilles Pasteur Wangata wazokamba église Valeur de Bereka aza pena mosala nzambe ya solo vraiment nzambe pena akanisela ye nasala eloko ya kopesa ye te aza pena oyo andimela pena nzambe ya solo eza miracle oyo ezosalama yango nakoyebisaka ndeko ntango ya bikamwa eleki te ti lelo oyo nzambe azosala kati na biso vraiment yango nde etindaki frère ayamba mais lelo ozosentir de tono maladi wana eza te oza lelo ozosentir naza forme déjà 3 mois yango oyo nakendaki mpe contrôle donc mpe nzambe asuni ngai nazwi mpe mwa 10 francs alobi te nakende mpe contrôle nake contrôle en tout cas eloko moko te nazotambola mpe sa problème donc miracle moko palpable tikotak donc miracle moko ezalaki tikotak na mbala moko kaka na mbala moko donc ngai yo normal nazotambola normal mpe nazongeli mosala nga koyemba normal ozoefre bien l'église nzambe wana komaki bapaster jipe wanga ozoefre normal oui nazoefre nzambe bapaster jipe wangata normal mpo nazokomona ntango nayi mpe l'église nazali kaka uniquement chantre mais pour le moment na bacadrement ya papa naza mpe suka chantre te tokomi mpe na bakilti mpe koexote mpe susu bana nzambe nzambe azokotransforme biso azomema biso lisusu na lolenge na ye mpena kotalisa aza nzambe azosala ti lelo vraiment merci beaucoup frère merci pour la témoignage na yo merci vraiment nzambe apambola yo merci balandi ya Serveur TV boyoki témoignage oyo frère apesi azali na intérêt moko koflatte biso to yo to ngai en tout cas akumisi nzambe mpo nzambe eza miracle moko tomona bamiracle moko palpable authentique c'est ça tobenga ndeko mosusu oyo aza wana mpona kotémoigner toujours mpona sa frère Joyce déjà azoya mpona misala na nzambe makambo nini te bazosala mosi mpo mona aza paster ya balabala te aza charlatan te frère Joyce opusa déjà liboso mpona kotémoigner bonjour frère Joyce boni santé oyefaka na église Valeur de Bereka osala mosala nini église obetaka sainte frère Joyce elo nini oza mwana moke na moni mais eloko nini epousse yo baninga mosusu baza na balabala ero baza bafashe yo oza wana te oza mpona osala nzambe bon premièrement eloko epoussa ngai kosambela nzambe ezali parce que dans le temps passé nabandaki kovivre na nga lwa motu nyonso ezalaki na ndeko mwa bandaki koinitie nga na kati ya sorcellerie na magie mais après cela la première fois que nanyataki makolo na nga na église Valeur de Bereka pa pasteur Wangata j'ai senti une forte différence ya bapuissance oyo nazalaki nango na kote na kati na église premièrement ezali moko ya biloko esalaki nasatache na kolanda yesu oyo papa Wangata bandaki kolakisa biso e koya na nga na église corporellement makolo na ngai ezalaki na capacité ya kokuta na boye te. Il y avait même un frère oyo ozalaki na ye même cas
bato bana kosenga tokende baopération na bahôpital bato bayebi ngai bayebi nakotelema te kokosa na nkombo ya nzambe parce que maloba na nzambe elobi kokosa na nkombo ya nzambe ezalaka impardonnable sur le Saint-Esprit. Donc nazo confesser makambo eza vrai. Je ne pouvais pas kotutisa makolo na ngai boye parce que mes gene bandeki kotuta na boye te makolo ezalaki boye. En marchant na bandeki kotambola na ngai mais lokola mpenza te nazalaki milie na bato koseka na banzela. Donc comme défaut azalaki na défaut naza sûr que bandeko ya Silver TV mpe bandeko nyonso ya Vallée de Bereka bamona frère na bamona frère na biso mbala moko nga na mono déjà non na mono déjà na défaut wana vraiment nga nayebekaka eza défaut alors frère vraiment loba mais par après vu ya baenseignement oyo papa bamata bandeki kopesa na biso kodémontrer biso capacité mpe makoki oyo yesu aza nango osala na vie ya moto nandimaki que Jésus Christ aza na capacité ya kosala opération sans cicatrice. C'est ça. Il a eu un frère tozalaki na même cas tobandaki kofanda na quartier moko ti lelo akenda na hôpital de Simba na ngote mais nga nasalaki confiance na nzambe nayebisaka nzambe ke yo ozali nzambe basali na yo wangata nga natika makambo na nga mobe pour te suivre nzambe nazali na kondima ye toza na capacité ya kosala opération sans cicatrice makolo na nga ezonga na état normal. Et un bon jour, on a l'amour qui changement de plus en plus. Si les lots macolangés sont en état normal, vraiment, c'est vraiment la tine. Caméraman n'a pas de macolo, tellement normal, non, vraiment que non. Avec la difficulté au thème, avec le coup la moi macolo X quoi. Et là qui X mais à défaut. Mais tout le monde a autour témoigner le côté de mon frère. Donc, n'enga commis les lots, même ngamoko. Et lesquels nzamba pasteur Gilles Wangata akumisama vraiment ils ont miracle moko ya kokamo nga et lesquels nga le mon frère boye donc la kisike ba obalandaka Yesu bazaka décider frère alors na misala ozalaki na wana lelo okoba que fils de l'homme affranchir yo réellement la Bible déclare que ceux qui le fils de l'homme a franchi peut devenir réellement libres. C'est ça. Déjà oh ici pas ça na bon ngai. Et les lots par la grâce et les dieux, n'a comment aussi non seulement pianiste mais aussi serviteur de Dieu pour modérer dans l'église et en tout cas Zambé à papa ou à Mata dit Jésus-Christ a sali amené la bonne pour ça mina bando lobagnon sur les habits sautant c'est aux habits sautant mais témoignage à fois vraiment intéressant makasi comment on a un miracle oyo bozu frère na sala makolope kaka makolote mais Zambé a si collier na ba manger na makamabetala âge les âge mona moké vraiment mais Zambé on a c'est les grâces a bimi c'est la pas côté na malamu papa lolo comment on a pasteur Gilles Wangata pour na yo azana pour na ngai aza un père Yama pasteur Wangata aza un père parce que apprendre ngai makambo oyo na libota ba pena mate vraiment a induire ngai na makambo famille na ngai tikalo la kisamate kosambela na banda komona kosambela ezalaka soki osambeli alléluia amen esili nango mais lelo tokoma kovivre basion naturel na nzela ya nzambe papa wa mata vraiment balade Silver TV kaza mona moki oki kokosa te je pense pour la dire vraiment bien mais tokoya lisusu mpona kozwa batémoignage eza vraiment intéressant makasi toya bon kozwa batémoignage okoyo bafrère na biso komona ya komi boga akomi bien lokumvu ezonga epai na nzambe frère est ce que recontinue toujours quand vous percevez na modèle polobi mpo oki mpe anake na nganga mpe na forme eloko na nga lelo pasteur takomi faux pasteur nakosala e bon so osalia nakosala ngo te pourquoi parce que na bisika oyo nauti nayebi comment ezali. Merci beaucoup frère, Nzambe vraiment apambola yo. Balande Silver TV merci na souke bolandi vraiment émission na biso na ebandeli kino to comme na souka bolandi ba témoigner ja frère ba témoigner to zo na bino yango vraiment boye na plateau to vandi ici et pas au témoigner. Nzambe vraiment apambola bino obo c'était la plan na Silver TV. Obo linga ka biso obo linga surtout biso to lela bino na linga mokete to bana Nzambe to ali kamola monter na motema te ba vrai bana Nzambe o Nzambe vraiment affranchir. Vraiment na pesi no merci na pesi merci pa cameraman na ngai na pesi merci pa les grands monteurs na pesi merci pa cameraman nyonso
il y a Severtu, on a passé pas les Moussel Nanzambe, le pasteur Gilles Ouamata, on a passé pas patriarche, le pasteur Vincent Makela, Meshach, l'homme mystérieux, l'homme paranormal, on a passé Marcel Skazali, Mambote Belen, en tout cas, ceux qui nous ont à Kozonga T. Tu reçois le numéro de Zika, la Silver TV, Nzambe Apambo la Bino. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe mon mani. Loboko na tata et c'est moi Nicolas Balinga Pina. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert.